Nalobi kasi tomona ki pe les 30 jours wana basali ya nzambe ba organisaki prière pour na journée wana. Ozalaki invité ou non? Nga na linga bloc wana te. Nepso balami ke nga na linga bloc wana te parce que tout d'abord prière et c'est le qu'on nzamba se prend na mingi. Mais prière et ça la makate na bastade. Ok. Prière ça la makate na bastade et ça na ba endroit approprié o yo nzambe alingaka bato basa la prière et puis nzambe a exaucé bango. Nzambe nga bango te. Ah bon? Oui. Et ça na kozanga boyebi te. Ah bon? Libota nanga zo bebisa mapona kozanga boyebi. Oyebi nga na pesa ba verset mingi te soki nazo dans cette émission. Mais na komi ko pesa ko pona ko éclairer batu. Ok. Ko éclaircir batu. Wana basa basali ya nzamba musuni. Basa basali ya nzambe ya nzambe penza te. Yo yebi ki Bible o yo tanga kezaka incomplet. Ah! Quelle abomination! Bible est abréva makambo ebele. Oyo makambo oyo komama na Bible. Et ce qui makambo ezali expiré. Et ce qui ba essentiel. Le là on se témoigner pour vie na yo. Et au témoignement makambo sur ça la vie na yo. La Bible a tout dit. Ceux qui me savent nzambe zo ba ke Bible c'est incomplet. Keba, oh ça l'abomination. Makambo ya nzambe zaka na débattre. Makambo nzambe zaka na ba débattre. Mais plan ko éclaircir bateau. Éclairer bateau. Soka ngaya aya. Nzambe apesaka na mâchoire d'âne pour défendre liloba oyo nzambe ataka na bomwe na ngai. Pone bike na za dans la vérité na kokima bato bazana kata ba fausseté wana te. Nzambe azala na mboka na biso. Mutu batekaka yete. Mutu aza marchandise te. Ok. Batouana yango tozobondela nzambe au nom de Jésus. Bakanga bango. Mais tomoni ke bakangi déjà ba mususu un peu salami. Ngaso ni kamboza ya malamu na beta mabo. Très bien. Bravo Général Kasombo. Te bravo la mapinga. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ngeko landaka yango, ngeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Ba amoureux pe ba amoureuse ya Ciel Ouvert TV nzambe ya lola apambo la bino bo yebita mto ya ka to la kabino ba mai ya sika to la kabino ba nouveauté ya sika oyo vraiment et c'est pelisa kabino na banda coupé édifiaka bino na banda ko na bino na micro c'est votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela l'homme valable et sans oublier frère Nabiso Josué Luanda Prone Nzambe apambola ye. Voilà, et l'autrement essirement le lot yabi toujours patriarche Vincent Makela. Parce que na mona ki bozo senga ka ye. Parce que bozo bois qu'il ba frère azolo ba bien parce que ye alingaka eloko ba bengi kania kate. Parce que ye so ki ma bezali a olo ba ma ben. Et non ki boye bo corrompre ye corruption dans nzoto na ye et ça la kate aza anti-corruption. Le nom de Nayambi vraiment tout remettre pour partager. Naïe ba thème moko est très profond. Qu'on zapete. Notre presse s'appelle Mbote na Laetitia Mayala. Vraiment zali molandi monene ya Ciel Ouvert TV. Continuez dans les commentaires, partagez à la émission. Peut découvrir ce sont dans Ciel Ouvert TV ba émission na biso. Partagez à la émission où peut s'abonner, Nzambe a ko pambola bino, peut j'aimer yango, bon liker yango, Nzambe a ko pambola bino. Voilà, et lentement et vraiment nazo yamba
le patriarche Vincent Makela. Bonjour, patriarche Vincent Makela. Bonjour, Flamme d'Angola, le pasteur. Nous avons les Pamborayo. Apambola pe Banso Kolanda Biso. Apambola Madame Nangai, mon œuvre d'art que j'aime beaucoup. Ok. Bénédicte Tupato Kamakela, nous avons Apambola. Apambola pe moi Nangai Aleki. Ser Capito, Zane Awa. Apambola Libota Nangai, Apambola valable, l'ingénieur. Moi, en tout cas, petit frère Jésus-Christ. Apambola moi Nangai, je suis Luanda Brom. Apambola Laetitia Mayala. Moula monene ya chaîne abiso sa mais esengo na biso pe esengo ya nkolo nzamba pombe bible so ngolanda biso bien nekozala ngai bamituna ekozala pona yo pasteur Flamme d'Angola. Ok, avec beaucoup de respect dans Linga, le patriarche ça la prière il y a ouverture il y a émission Mokonalelo. Ah, félicitations, non c'est qui prière. Ok, nzamba fambola. merci. Tobondeli Seigneur Dieu de gloire Dieu des armées. La commission n'a pas mbolé opposé à l'ensemble de l'humanité. Totik na tango oyo émission oyo tozo sana maboko na yo bato mingi bakolanda yango nkolo pesa biso makasi pe maele ya kosala émission oyo pona édifier bato ebele ezongisa bato mingi na nzela pe fortifier bato ebele pona lokumu na yo na kombo Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Amen. Amen. Tobeti maboko makasi esika ozali. Nzambe a pambo ola yo. Voilà, pasteur Vincent Oezali, première question nangai nazo entamé déjà pour na yo. Na lobi 63 ans il y a indépendance na mboka na biso et produit nini. Avant de répondre motona na yo na lingi kopesa les susumbote na bana ngani subalanda nga bazana na États-Unis basé belé frère Lévin nzamba pambo na mosne mama Gegi na bosanité. Moi, je suis motema ya makasi penza ser civil Kigalu, les États-Unis et puis na moi ma grâce ya nzaba pa vraiment les États-Unis. Jobo Bolibanda, olingagemi. Jobo Bolibanda, docteur. Nzamba Pambolaye, pourquoi pas frère Cédric, les États-Unis nzamba Pambolaye. Donc bon soza kuna nzamba Pambola bango bamsusu bakoya sima. Vraiment 63 ans il y a indépendance à Boka na biso. Mboke zogi moi sima na makambo ebele. Mboke zogi moi sima na makambo ebele. Et zogi moi sima na bizaleli. Et zogi moi sima na comportement. Et zogi moi sima na makambo ebele. Kala toze kolia malamu, ne tozoli asu malamu te. Kala na mboka soba ngungi bazalaka te. Ok. Ngai premier ngungi na kinai komona na mona kama na bandaka. Na kisasa na ko baka na zeko kaka ngungi. Mnatia omona ngote. Mais lelo bangungi bakomi lokola eloko mususu courant pasi mai pasi donc mboka na biso ezogi mwa muke sima na makambu ebele et makambu pe et marché mais en tout cas tozogi mwa sima na makambu ebele il faut bakonzi basala makasi to zonga nde toyikala pe koleka nde toyikala Flamme d'Angola. On est là qui va argument selon patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela dans le mais budget il y a journée on a il y a indépendance il y a les 30 jours na moni budget na ngeza likolo makasi budget indépendance na ndenge ni mbonge bima na gouvernement nde basala ka ba yamba ka ba invité ba biloko wana mbonge bima na moni budget na ngeza makasi mais na moni depuis notre président Félix Tshilombo aye na bokonzi azu bokonzi régime ne penza isa ko fêter penza makasi te tezo fêter kuto angote. Ok tezo fêter 30 jours te ne bakate pourquoi bon na ebate soki ezaka l'importance te to ba éviter ka ba dépense na éviter pour ba défiler za la kate ba célébrer ka fête les 30 jours te je ne sais pas mais moi ngana ebezate parce que na za na kata gouvernement te moi ne bate so ba dépense ka to ba dépense ka te wese les camarades to za kata gouvernement nde ba yeba ka to sala ka nini to bisaka combien pour célébrer manifestation il y a les 30 jours passé Flamme. Ok, merci patriarche Vincent Makela. Dans le but testimony qui fait les 30 jours wana basali ya nzambe ba organiser qui prière pour na journée wana. Vous allez qui invité ou non? Ngana linga bloc wana te. Nepso balami ke ngana linga bloc wana te.
Parce que tout d'abord, prière. Et c'est le concept de se prendre. Mais prière, et ça la matin à bastard. Ok. Prière, ça la matin à bastard. Et ça la endroit approprié où on a mis à la prière et puis on a exaucé bango. Osomona. Bastard wana, babiska boba pona kawana, et ça biska oya propriété pour la bosala balo sambo, pour le kumu yankolo. Sur les batailles dans 2 Chroniques, chapitre 6, comme on a verset 1, Tina 41. Oui. Je dis bien 2 Chroniques, chapitre 6, comme on a verset 1, qui nous a 41. Bah comme on a, et si kanini oyo mosali yanzambe Salomon. Aza ko sala prière pour le peuple ya Nzambe. Ok. Pour Nzambe a exaucé ma bonde na bango. Ok. Pe Nzambe a bunde la bango. Nzambe a défendre bango. Et puis, peuple encore balonga. Ok. L'endroit approprié. Oh, le Seigneur va faire la prière. Même pour la moka. Même pour le peuple. Et ça la stadité flamme. Mais ezali na église yankolo. Et ça na ndako oyo batonga. Pour l'église yankolo. Non, pour exemple beaucoup. Papa Flamme. Oui. Ceux qui sont malades. À Kendagawapi. Dans l'hôpital? À l'hôpital. Oui. Ceux qui sont malades. À la classe. C'est impossible. À la classe, hein? Oui. Ok. Bon, ceux qui sont pour ça, à Mayeli. À l'hôpital. Jamais. À Kendagawapi. L'école. L'école. D'accord. À classe. Ceux qui sont pour ça. Yako sambe la Nzambe. Nzamba yokaye. Nzambe asala manena bomo na ye kola délivrer libota kolo a pambo na bakonzi asala grâce na ekolo na biso ezali na bisika mususu te eza na kati ya betonga eza na kati ya la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel ezali endroit approprié oyo Nzambe a inspiré basana na ye pona kosala soki bato baye kuna bagumba meni Nzambe babondeli Nzambe na likolo azali koyoka na pesusu chapitre la verset 2 Chroniques 6 1 à 41 batanga yango malamu okomona roi Salomon asala dédicace ya ndako atongelaki Nzambe pe abengi ba peuple baya kuna ayebisi Nzambe soki bapasi nzala minyoko bitumba ba maladi ebeti ba libota na yo soki bakimi baya nesika oyo na ndako nga na tongeli yo Nzambe yoka kuna na likolo exaucer mabonde na bango pe bikisa bango pe bunda pona ekolo na bango ezali na bastadi te. Est-ce que vous comprenez là? Nazolanda yo pasteur Vincent. Bastadi wana eza bisika moko tula bori ya malamu te parce que bekipe beta kuna sala ka bakisi ba conseil beta ka kuna basala ka bakisi. Donc eza pela malamu te pona église alcolo et que descendre là na bastade, c'est pas bien. OK, l'homme de Dieu nazolanda yo avec beaucoup d'attention. Au lobby ba prière ya ndengo na faut ba kende na ba lié moko eza approprié. Mais si qu'on a ba salle de fête, il y a beaucoup de hommes de Dieu ba luaka ba salle de fête tozomona ba salle wana pe ba musique populaire genre obeta wana. Si ko truko loba wana Nzambe aizo saka ba salle Nzambe ba luaka ba salle wana te. Nzambe ka bango te. Ah bon? Oui. Ezana kozanga boyebi te. Ah bon? Libota na ngezo bebisa mapona kozanga boyebi. Oyebi nga na pesa ba verset mingi te soki nazo na cette émission. Mais na komi ko pesa mapona ko éclairer batu. OK. Ko éclaircir batu. Wala baza basali ya Nzamba musuni. Baza basali. Baza basali ya Nzambe ya Nzambe penzate. OK. Nazo sayo ni kabasolo. Nabike batanga 2 Chroniques. Chapitre 6 verset 1 à 41. Soki akokota babote baza basali ya Nzamba musuni na so likambo ya solo. Baza basali ya Nzambe oyo bazo sa inspiré te. Ngana ikologo awate pona kende ko sala culte na ba. Tola basali de fête. Po bisika wana bat bazako yako kwelana basaka bana Nzambe te. Esana batona baby Nzambe te. Donc soki babeti makamna banga mukili babeti bisika mukili basala bango basel makamna ba mukili bino pe boyeka na ba même kiti
kana ba même place na ba même micro boye côté ya Yesu soki bosilisi batosu basongi ni masumu ata yoboko. Nul ne peut servir 2 maîtres. Mais patriarche, mais si on t'a dit dans Matthieu 18 verset 20, Bible lobby et si kami balé tomisa to basangani na kombo na Yesu atakati na bango. Même na sika wana c'est basanga déjà mi balé mi satu na kombo ya Yesu. Patriarche, mais Yesu atakati na bango déjà. Là où 2 ou 3 basangani, oui, et ça na babarite. Et ça na salle de fête té. Boko sanga pa na ndakuti. Et ça les 2 ou 3. Mais n'est-ce que ba endroit approprié oyo nzambe alingi ezali ba tempelo na ye. Même Jésus azo contre la ba tempelo. Akota ki mwasi monga zaki courbé na kati ya temple. Abik seki motomonga loboko konda ne kauka na temple. Pierre na Jean na Actes chapitre 3 verset 1 tina kokita. Babiki saki mo kakatali moko. O baze kote na porte à temple pas senga kabomol. Azaki mandia. Ezalaki wa na temple. Ezaki na bazo tena banda temple. Et Pierre n'a jamais bazo ke na temple pour que ne kosambela. Ozo nanga. OK. Jésus kote na kata temple. Azu rouleau, abalusi. Azu est-ce que ba komama l'esprit de Dieu sur moi. Il m'a oué. Pona kobikisa, pona koteya, pona ko restaurer bombo ya bato. Ezala kata temple. Yo yebi sanga ina bato bazo kotala ngai. Est-ce que mo komiso sa kota ina fa na salle de fête. Tona ba. Yo ka ne pokala baba ezalaki te. Banda ka bangada pa to ezalaki. Ndanga na ngai. Tika na sisate. Yango ser partia mayala silikaka. Laetitia Mayala. Laetitia Mayala. OK. Okata ngai. Non, na kata parce que la moni et loko moko boye au lobby et ça bongo tenga lina répliquer. Aïe. Tangelanga sikamo 60 no kota bar moko to club moko to ça de fête mo 60 kota ki to ba yekol. Mais parce que est-ce que yo yebi que Bible o yo tanga ke zaka incomplet? Ah! Quelle abomination! Bible o yo tanga ka ezaka incomplet parce que ezana ba biloko mzusu e komama wana ba komangote. Est-ce que yebi yango? E komama ba komangote. E komama na Bible te. Netini. Mais c'est pas comment qui n'y a sur votre commun, moi, parce que c'est ça. Netini me komama te. Et c'est belé. Bible et abreva makambo belé. Oyo makambo oyo komama na Bible. Et c'est qui makambo zali inspiré. Et c'est qui ba essentiel. Le long on témoigner pour vie na yo. Et on témoigne makambo sur ça la vie na yo. Pour ko differ bat. On témoigne ka nda muté. Bible bi atata to sakonaka. To sakonaka na nini? En partie. Osomona. Oh la Bible est complet. Donc Bible est complet. Et ça qui c'est le Bible a tout dit. La Bible a tout dit. Ceux qui vous savent que Bible est incomplet. Keba, oh ça l'abomination. Ah ça l'abomination. Oui. Et docteur Paul Tete, oh ça l'abomination. Yango moni ba komi ko sokola basi abato. Pas Bible lobi que bon ça la paix toi. Pasteur Vincent, est-ce qu'on dit ma débat? Na un homme de Dieu, ça la débat biblique bino balé. Makambo ya nzambe zaka na débattre. Makambo nzambe zaka na ba débattre. Mais plan ko éclaircir bateau. Ko éclairer bateau. Soka nga aya. Nzambe apesa kana mâchoire d'âne pour défendre liloba oyo nzambe ataka na bomo na ngai. Pona bike na za dans la vérité na kokima bateau bazala kata ba fausseté wana te. OK. Nguma nyoka Moïse emelaka toujours nyoka Pharaon. Aya. La vérité comme j'ai dit la vérité comme la mensonge na ye. Aya. OK, donc j'ai dit docteur Paul Tete aux invités. J'ai dit docteur de la parole. Bino bo sanga na parole hein. Omoni bato na basa basali nzambo yo. Bible bina Galates chapitre 1 verset 6 à 8 total. Galates chapitre 1 verset 6 à 8. Olimbisi Wana basala nzambo zwenga ba docteur wana ba prophète wana. Si ozomona yango moni basoke de ko sabela ka ba conseiller ça la plein. Bangwana. Bible c'est complet. Mais ya Bible ça la vrai. Le docteur a un homme honnête, un homme honnête. Mais soit honnête, il y a yebsa que Bible c'est complet. Aza dans le faux. Akoya a défendre yango.
bino mi ba na plateau jeudi. OK, voilà. Totangi na Galates chapitre 1 verset 6 à 8. À 8. Natangi na kombo na Yesu Christ. Yoka. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Alléluia. Pour passer à un autre évangile. Ok. Je continue verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Ok. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ok. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. On m'a dit que tu as la Bible. Fais pas ça, l'ongola. Basa tala bila kilimabe. Basa maudit. Ngate, ngana pesi au verset. Mais pasteur fait ça. Batako baki, ti kanga na lo bate. Obenga ngapo ngana tu sur la débat, to obenga ngapo na éclaircir bat. Bon, lo ba éclaircir bat. To pesi ma lo ba. Verset on appelle ça chapitre 1. Et c'est clair. Donc pour la zone ka moi, batu bazali kolonga na évangile ya Christ. Ba comme côté évangile mususu. Bible c'est complet, donc ça me la prend à bastade, ça la plein, banini. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Biso toujours fondement na biso. Na ba parole, ya ba apôtre, na ba prophète. Je dis que ça c'est la pierre angulaire. Bible la bina mukana Galate que pour la zoka moi, ba tozo tika évangile à Christ. Pona baza la détourner. Bazo détourner bango, batika évangile à Christ. Ba kota na évangile mususu. Ngai te bandeko bozolanda Bible. Na pola zokamo. Alors biboye. Eza na batu. Oyo diable aza ko utiliser. Baza ko pona ko troubler batu. Neti bato zotanga wana. Bazo troubler docteur de la parole. Bazo troubler batu. Mais lui c'est deux à la salon on avait lui c'est bon. Yamoni ba réviser ngo. Nasi oyebi ngo yepe oza makasi na parole. Lui c'est bon réviser. Oui. Lui c'est quoi liboso. Mais bateye bele batikala kana lui c'est comme réviser ngo. Passer flamme. Oui. Tikanzamba la kela bino mabe. Ala kela ngai. Bidon nyoso. Non ngai te. Yom tozo puye bango. Ngai te ngana sala anathème au nom de Jésus-Christ. Ngai sans effet pasteur Vincent. Avec effet. Sans effet. Malédiction avec cause et ça de mes faits. Parce effet. que vous détournez la parole de Dieu. Ngai sera maudit au nom de Jésus-Christ. Voilà bango ngai te nga sans effet. Pas une discipline na bango zoko tela bango. Non, ngai na zolo banga na un simple journaliste nga na poser question. Pour nga dit que Louis Second basanga ya ngumo na ba modifier. Yo na be mission na yo mingi au contre la kaka acte du mal. Oh. Bato basaka même to ba makaba mboka. Au contre la bato bazo yi mbongo, bato bazo tamsa mboka mabe. Yo saka avocat na bango. Pasteur Vincent. Est-ce que makambu yo zolo ba awawa eza bongo est-ce que mutu nyonso ko ba keza bongo ko ndima ngo. Mais ça bongo pour la tête de la Bible. Otanga on a bien est-ce que ça ba bananga? Te eza maloba nzambe. Ngana ba na sens que yo zolo ba makama malamu me mutu misa o mona ngo ozo na libungi mais za makama malamu. Mais oya mona na za libunga parce que asa antichrist, asa te et puis a laquelle mama be. On a dit mama be. Ngai te Bible mtezo la mama be. Bible la bi ke batu wana bazo pour ko troubler batu. Wana banani. Batu yo solo ba wana. Wala Bible sana bere. Bible komama na ezandambu. Boye na boye. Sko yende mno manobanende asoya nango pa compléter Bible. Mais Bible la bi ke to accepter to longola te. O tozo tanga. Oyo tozo mona, tozo tanga ebongi pona biso. Oye mona nakate, pe tozo tanga te, weza mabombe mi nzambe. Bible lo bi yango. Comment yo zabutu? Oye kwa shooter likolo maloba ya nzambe, maloba na yo. Mais tu es maudit. Est-ce que abakisi maloba ne toka maloba nzambe? N'importe chose comprendre gars. Tu n'as pas comprendre yo très bien patriarche. Est-ce que mtazo ba ke Bible comment mane bere? Mutaza mtulanza. Bon ça ne débat j'ai dit. Mutaza mtulanza. D'ailleurs qu'on a pour ça de débattre parce que Azad déjà un secret du diable. Un secret du diable c'est vrai. Oui. Mutazo connaît la Bible, les écritures saintes, la parole sainte. Yo bota bana nzoto ya mwasi boyi. Ozali mupaganu
eloko bongo sur motema eza be kritiro yo tangaka yo lo bana kwesa na bere. Ok, patriarche. Quelle abomination. Patriarche Vincent Makela. Quelle abomination. Zongela Galate 1. Galate 1, 6 à 8. Nani molongo siko na linga. Ok, to Zongeli Galate 6, verset 1. Chapitre 1, verset 6 à 8. Ok, Galate. Quand ça va te libunga te, non pas le mot comme le roi Batouane. Ok. Ok, Galate 1, verset 6 à 8. Alléluia. Tangi na kombo na Yesu Christo. Ngala olimbo na lingala. Toke. Je m'étonne. Tanga po par poyoka. Je m'étonne Nazo kamwa. Que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé. Bozali ko détour. Eloko bake. Bozali ko tika. Toko bongwana. No ya benga kibino. Par la grâce de Christ. Nanjela yangolo yankolo. Biso tozobi kananjela yankolo. Ngolankolo. Mais Paul. Azo kamwa. Toza ko tika. Ngolo yanzaba bikisi biso. Liloba nzaba bikisi biso. Tozo changer nambangu na makamususu. Toke passer à un autre évangile. Pour attendre kana évangile mususu. Évangile ngwana yangwana yosoloba. Bible ça ne vrai. Bible ça complété. Boyna boye. Et c'est évangile mususu. Ouais c'est évangile à Christ était. Toke non pas qu'il ait un autre évangile. Évangile mususu. Ouais comme ça bateau. Ouais c'est que balanda ezalité à parole. Toke mais il y a des gens qui vous troublent. Ezala batu. Ba docteur, ba prophète, ba évangéliste, ba bishop, ba nani, oh ba so troublé batu. Bon ça va la confusion. Yoka. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Maman nangaye na kombo na Yesu. Oh la balingi ba renverser. Na ligale sani. Sango malamu. Kobongola. Bongola. Ba so changer bande ko bosala bosonanda. Botanga Bible. Ba so changer évangile à Christ. Yoka. Mais quand nous-mêmes... Au sauté. Non, verset 8. Nous sommes là, verset 7. Ok. Non pas qu'il ait un autre évangile. Évangile, c'est ça. Père, qu'on a des athées, ok. Mais il y a des gens qui troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a des gens. Il y a des gens qui vous troublent. C'est ça. On va vous non, comment on a confusion. T'es confusé, vérité. Il y a des gens qui vous troublent. Bible boy neutralité. Il faut ça la chaud, tout ça la froid. Si on a dit chaud, nous avons sanza yo. Donc, passer froid, nous avons sanza bino. Ça c'est fait, jamais. Neutralité pas vous avez ça. Et ça comme dans les hommes, moi c'était la globalité. Azala. Non, dans l'émission, un journaliste, il faut être neutre. Non! Et c'est un journaliste. Moi, c'est un côté de vérité. C'est ça. Net nga na mbaka so Congo, na za côté peuple. Oza côté peuple. Na za net. Toké. OK. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Balingi ba bongo la sango malamu wa Kristo. Yoka. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui qui nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Et laquelle bango tongai bino ngaite sans effet. Ngaite. Bible. Attends, sans effet wana. Ngaite. Ça va encourager batu wana. Déjà vous êtes maudits. Non, non, nom de Jésus-Christ. Sans effet. Patriarche Vincent Makela. Sans effet nangai. Ngaite bango, ngaite. Noki nakanda ya molimo. Patriarche Vincent Makela. Nalobi est-ce que va écriture te ko biki samuto. Bon to bika na nzelani. Non, c'est une question. Mais écriture biki ça va nzelani tout. Parce que bien sûr baké les écritures sont inspirées. Ok. On se comprend? Ouais. Les écritures, l'écriture est inspirée. Il y a un côté quand on vient la bonne nouvelle. Ok. Tu viens de Saint-Romain encore yes. Tu viens de l'Ancien et Nouveau Testament. Et ça l'écriture. Comment on dit que ça me touche? Mais moi ça me tordre l'écriture.
Mais ma wamiki. Muto pas zangi foi écriture gobik ça y. Loba amen. Loba la on amène à répondre. Amen. La foi vient de ce qu'on attend. Oui. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Avant Mouton soit foi. Ok. Il faut avoir écrit. Ok. Tu ne peux pas parler de la foi sans avoir écouté la parole de Dieu. Voilà. Tant que la Galate 3 verset 3. Ok. Nakosukawa. Lelo zaka makomi na makomi. Tozo suka awa. Voilà. Galate 3 3. Bana nzambe botanga kabonani. Galates 3 verset 3. Et vous tellement, dépourvu de sens. Bino penzako baloka bino. Après avoir commencé par l'esprit, bobandaki na molimo. Voulez-vous maintenant finir par la chair? Bolingi bosukisa na nzoto. Osomon. Bino soko beza koloka. Po makambo nzambe za makambo nzoto te. Na ndenge na ozo kanisa, ndenge tangeli, ndenge oena ba philosophie na la recherche. Eza makambo molimo. Ba recherche c'est molimo bosantu esalaka. Parce que mutu oyo azwi molimo bosantu nzambe kopesa ye ba révélation. Ba recherche nzambe vantami na ba révélation. Dieu va vous révéler des choses cachées. Et ça c'est que aujourd'hui qu'on a ba mikanda, ozo tanga, ozo sola. Dieu est esprit. Ba to ba ko sabele kana solo, ba semele bo sola molimo. Ba recherche yo solo bana, et ça ba sagesse c'est l'intelligence mondaine. Yo ba zo bungisa ba. OK. Voilà. Voilà bazaba tanzoto. OK. Bazaba tamusuni. OK. Na kona naka bangote. OK, bazo signaler ngai déjà toujours atteindre vers la fin. Ah là makabeza minga koloba. Tozo kanga no close awa, tuito lobela no sikoyo phénomène banlèvement ozo sala na mboka na biso. Ba pasteur ba kena ki stade. Hein? Ba pasteur, mais oui, ça qui plein. Ba sala ki mpia. Ba sala ki mpia ka. Mpia. Oh, nzamba za munene. Abali ko faire comprendre bana na ye. Que bon baza basali ya nzambe te. Yango basala ki mpia ka. Na bato yango basala ki ba organiser million de stade. Na ba membre l'église la momo ba kende kite. Ba kende ite ko ani. Ba moni ke ba pasteur so baza ba faux, baza dans les faux. Donc ba fait na mona bandako. Ba fait na bango, ba bona ba ko répondre, basala ki mpia. Gloire à Dieu. Pour peuple entier ba moni ko comprendre. Merci. Okumisa nzambe. Parce que bandro za bandro propriété pour la kumisa nzambe. Pour la kosambe la nzambe. Et puis après c'est bon ba kanyaka bazwa kimbom. Le pasteur corrompu. Ba pasteur musuni. Ya nzoto. Bato basala nzambe te. Batambola kana na nzoto. Basali pia. Pia ne likolo banini. Yo oza congolais. Mais faut si ça bien pia. Nalingi l'homme valable à compléter ngam. L'homme valable pia. Piaka. OK. Voilà, tokangi no close awa na bike makambo belé ya koloba, nous sommes limités par des temps. Phénomène banlèvement zo salama patriarche Vincent Makela. Bino pe corps de Christ bo lo belo côté. To sa ko bonde la nzambe. Nzambe azala na mboka na biso. Mutu bateka kayete. Mutu za marchandise te. OK. Batuana yango to so bonde la nzambe au nom de Jésus. Bakanga bango. Mais et puis to moni ke bakangi déjà ba mususu un peu salami. Ngaso ni kamboza malamu na betaka mabo. Très bien. Bravo Général Kasongo. Te bravo na mapinga. Ngetinga beti bravo na Général Kasongo. Kasimna boza ba flatter. Te flatter te mais yo bien loka malamu ko Tenga za flatter. Boza ba flatter. Nga flatter te na lia ni sans frère Général Kasongo zo landa ngai. Kasi poso ka okinde mwana bengi sioti. Ozi mwa cheke. Patriarche Vincent Makela. Nga na beti maboko na basoda mapinga ni osombo na biso. Ah, ba continuons. Na l'état de Longonia. Longonia. Taliboso na suka. Longonia lelo ko salami. Nzambe apambola bino. Ezape na mingo de salami te. Ndamba su. Sur quelle stratégie aurait coupé sa peau Babylone connaissait là? Nga na ko sa stratégie te parce que
ngana za ni commandant ni ministre de défense. On fait ça bango tant qu'un homme de Dieu. Te ngai musala nga ko bondela nzambe ko la pour mboka na biso stratégie na nga yango wana. Nzamba pesa bato bazali habilité bato baza na musala ya ko sécuriser mboka ya ko battre la population na biloko na bango apesa bango makiyele na makasi ya ko kanga bato na bitema mabe oyo bazo nyoko la population oyebi mboka eza sacré. OK. Et c'est vrai moto mtaza na kime na mboka na ye. Biso nzamba saso ba congolais photo za na kime na mboka na biso. Nzamba bisa makasi pour te battre bato wana tozonga na kime na mboka ndeke za kala passer franc. Est-ce que bato ba osala ba biloko wana ba crime wana basaka ba congolais ou bien baza mélanger na batamboka mususu? Baza ba congolais en complicité na batamboka mususu pe baza ba na satana. OK. Baza bato misala mabe nde ba osala biloko na passer franc mais ba ko suka au nom de Jésus Christ. OK. Nalobi lelo ekomi pasi Patrick Vincent Makela na komata ba moto na komata ba taxi bis na komata ba taxi ko bato batambola makolo. Totalement makolo pona ni. Et ça ba moyen de transport. Mais soki olingo mananda kuna yo tongo etano lingo bima tama bolongo na se to pe vanda bondela nzambe. Dede journée no maboka nzambe omitika na maboka nzambe nzamba lokola tous les dangers nzamba lokola ba obstacle nzamba lokola nyonso bokeseni eko komela yo nzamba na so batela ko batela parce que bible lobi kolo ko batela yo na ko bima na yo pe na ko kota na yo. OK, si on a yoka ki déclaration ya population bazo lobake bato bino bokangi to meka omona bango te. Mais to comment omona ba okanga mutu akei omona après un mois une semaine mutu na ba moni Jésus. Kasi et sambi c'est le père mboka na chose mabe parce que la Bible nous dit que comment et matsakamboka ezani justice. La justice. OK. La justice élève une nation. OK. Mboka so pesa okufa pona nini bakanga mingi ba innocent bakanga mingi bato yo basali bambe ba makasi te mais oyo basala bambe ba makasi bako kangaye omona lobby abimile libanda. Donc il faut justice na biso e bongana ezapena siki ezala malamu bato bakangi wana bapesa bango etumbu o bazali ko mériter tomo na bango sur libanda te passer flamme. Voilà, et nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission. Patriarche, ça la synthèse, il y a Oignon sur Tolobi. Synthèse sur Tolobi, on a une émission. Nzamba Pambola Congo, Apambola Bamboka Congo, mais nous on dirait que l'élection est aux alatés. Moi, je suis aux alatés. Peu mon boulot, moi, je suis aux alatés. Tout ça, je suis aux alatés. Bamakamroyo, Eyate. Nzamba Pambola Congo. OK, pas dédicace. Mbote mingi pas moi nanga papa il dit comme d'habitude évangéliste en France. Mbote mingi pas moi sine maman Nancy. Moi nanga maman Mati, papa Anissé, Mimi Tomadou da frère Yava. Mbote mingi pas ya José Bassaoula. Yann ses expériences na moi sine Abisso, maman Brigitte. Mbote mingi pas Coco Ping Pong. Mbote mingi pas ya Sœur Virginie, en Belgique. Mbote mingi pa ya grand prêtre Mangobo, prêtre ba comédien na Hollande nzamba pombo na mwasi na ye. Mbote mingi pa Get Simao na Hollande. Mbote mingi pa sœur Mariam na Belgique na mbali na ye na bébé kitoko tuko bota nzamba pombo na ye. Mbote mingi pa sœur Sunda. Mbote mingi pa ya mwana na ngai Cynthia nzamba pombo na ye. Mbote mingi pa ya Jonathan Manzila. Mbote mingi pa ya Patricia Anita. Mbote mingi pa ya sœur Arlette nzamba pambola bango pe mbote mingi na libota na ngai fa makela nzamba pambola bango nyonso na mbote mingi na bokilo na ngai Marcelo pe mbote mingi na ba technicien surtout ya Silver TV nzamba pambola bango baza tu kolongo na mayele pona to saka be mission to difie batu pe mbote mingi pa na yo nzamba pambola. OK, voilà, on est là qui Patriarche Vincent Makela, vous partagez l'émission, vous likez, puis vous s'abonnez, nous sommes accompagnés. Et napesi mbote mingi pa Brigitte Pangi na Belgique nzamba pambola ye, pe mbote mingi pa bato nyonso yo ba komela kabiso ba bengaka nzambe penza azala na bino na kombo na Yesu. Obosani mwana diamant noir.
le diamant noir. Ah, mbote mingi pa ya mwana nangai. Aïe 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 aïe. Le diamant noir. Ok. Oui, bien. Naïdi. Voilà, pendant moi, penanga na bota, mais azalaka na Angleterre. Esther ma bengi le diamant noir, na bokilo na ngai, na bakoko na ngai, nzamba pambola bang. Merci. Ok, voilà. Dans le micro, c'était votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra, tout verrez qu'il y a évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Et sans oublier, Josué Luanda Brown. Na Pesimbote na Mayatomo, Mayamoto, le grand japonais na Paris. Héritier Kasoromo Konza Bruxelles. J.C. Toumba, Maître Julio Consolata, Maître Idi Amine, Maître Daniel Toumba, mon avocate Cambès, na Pesimbote na prophète Condé de Paris, Maman Bijou Condé de Paris, na Pesimbote na Boss Didier Simisi, les Lions na Bruxelles, et sans oublier Azil Moutale, Nzamba Monayo, na Pesimbote na Flajo, mon cœur. Joëla Flajo, Nzambe Amonayo, Divine Losambo, Nzamba Pambolayo, j'ai sali mon bébé que j'aime beaucoup, le bébé Miradi, les bébés de Papa Flamme. Na Pesimbote na Mama Bene Makela, Oumela, et sans oublier mon œuvre d'art. Ok. Voilà, œuvre d'art, il y a Patriarche Vincent Makela. Voilà, bah, Kousimbate, intouchable. Comme Kati. Kousimbate utaché. Mbote mingi pas ser badbi na France. Ba bonne guérison na yo. Ok, voilà, na osuk saka libanga oyo na pasteur tetenda ya apôtre Itiamine dinzoki mbombo char dédié Charles. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata esemwami likola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert.